site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Bien à ma César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi, non cibles. Bonjour à vous dans Bananian Sotu à Poto Bolonanga partout dans le monde, Afrique, Amérique, Europe, Afrique, comme pour Benga, Tunisie, Maroc, plus précisément à Londres. Tant dans le baba à Londres, on a mon abassier, on a ya cano, ya Canada, donc on a sa lumière à place de malgré lumière en maison, on peut passer ça donc on a Isabelle Sadidos, beaucoup comme on a mystique, nos Sadidos. Rita Zang la japonaise, faut bon monnaie, Azam mystique et puis toi grâce Mbezi seul contre tous. La snipe c'est nous la comme la sexy, na comme ça tous contre seul, pour bien mon bon monnaie, non abuna 50 personnes mais hors résister à mystique. On a Mbebino Vienjora. Vienjora dans la salle honneur à une micro la banane de la presse congolaise. Donc ils accueilli na lelo. Donc Vienjora à Oloba. Ana me belé à Oloba Vienjora ana kanda mabe ana kanda ya des gars mystiques. Ana kanda za ba musicien et donc président ya groupe nae le majeur. Donc ya Oloba kutu mingi. Na kachote grâce. Olobi bien président ngaza ba dantete. Ngaza li président parce que na Vienjora. Nga ba dante était la patronne était patronne nga patron donc président ya groupe les majeurs donc ya président t'es président bolongo la ba ewana alors fin jour à bonne santé ouais grâce santé très bien trara naza nazala masala Rita Zang la japonaise azana Kinshasa azana biso pour 3 mois ya ene makovane pa na Kinshasa quoi santé à mouvement pour le monde peut aux artistes ba honoré. Ouais, santé ça va, santé mouvement bien. Santé mouvement très très bien, tous allez bien. Toi dans un plaisir calamité. Batwazo bien là-bas Moronda quoi. Moronda. Alors Venjora, excusez-moi, to bana malement en actualité. Venjora tout le monde est très aimé à Potre Bimi. En fait, bana poto, bana partout, bien surtout boyebi que Venjora, boyebi degré à marketing au Venjora ça qui pon album wana. À ça les marketing sur l'album wana bimi parmi bateau soutenir album wana et bima Venjora ça là qui en met. Tous a surpris au monde Venjora li banga marobo Venjora to comprendre li banga on dirait ba bossa na on a studio li banga on dirait que tu ba rappeler qui mon pas ok ah oyembi bossa ni oboki Venjora ti. En tout cas biso to ko s'attendre on a plus moi cœur mon a comme non parce que au soutenir au salaire marketing à ma casse pour l'album à 13e apôtre. Ouais en tout cas merci Kofi c'est mon vieux. Soki na bimalo na monde ya ndule eza grâce na ye ngai na vie na nga quoi lokwa na za vie na za ingrate quoi vie quoi pas ingrate pour na vie donc pour le moment de tu sono be grâce c'est la première fois na lo bango na ba émission na za sous pire petit à Kofi Olomide oh bobe bani tu bani te na minute na pire petit à Werason donc na pire petit à Kofi Olomide na changer na nga quoi na changer na ngai to soigner na biso pété abengani nga pété eloko moko pété mais na bendani na ngai kaka na ndenge na ngai moko na boyi na ngai polémique boité donc en tout cas na za sous pire petite sœur ya Kofi Olomide te donc na za bona pire petite ya Werason mais Venjora kanisi peut-être que yo beba na ko malgré tout o lingo ça biso raison te mais moi je pense peut-être qu'ils aura pour na maramwena li banga ya monsieur c'est pelicioté nga moko na moko ta ba studio na bi ko boira bato o kapela na boki pena Isabelle Sadidos Rita Zang la japonaise sexy nga moko tu nzamba ko boira bato na ko be ko mi kota na mi boaki na ngala mi yembi nanga ki sinjora Venjora na biso ki sinjora na biso ki sinjora garçon raté ki sinjora vrai chéri Chris sinjora mama da Chris na mi yembi na studio 5 minutes e bimi nango
Alors, Venjora, excusez-moi, déjà, le qui Sinjora, qui va n'importe garçon raté. Alors, qui Sinjora, tous on a moi si, ma Venjora. Ngana garçon raté. Venjora, biso so tebi que ton maman botara va pesa kombo ya Christine. Botama kombo ya Christine, nga naebi parce que je connais aussi ta fille. Abota kombo ya Christine, voilà. Mais lelo, comme ma Venjora, Christine, comme o maman pesa, lelo comme Venjora. Alors, oui, ça biso différence ni entre Christine, o ba pesa, o pas parent, na Venjora, lelo. Ouais, son azalaka Christine nanga Ndumba. Ndumba comment? Nanga zapena Ndumba makasi. Batbanga bambali banga banozozonga pa pamba ko saka la nzoto nanga. Son azalaka Christine. Tama sa botinga pesa ngo Christine. Ngamo na monitenga na roza Christine te. Fana ke kana esprit ba vie. Nepso nana mila musique eza milier oyo. Ba respecter moi na moi cité et ba respecter moi si ya mututé. Son azalaka esprit te ya ki vie. Son azalaka vie nzora te. Son azalaka na Christine de presque ngata na ba kombote. Na ba misebe ba linganga me ngota ba kombote. Ngami ko e comment ka so tangi kombo problème parke mbang. Parke patana kena bimala ngai. Parke kini cha Congo. Alors nzora ndena za vie boye. En tout cas esalanga bien. Esalanga bien pesa ngapele lo vie. Na mona parler nanga. Na beaucoup la moi bala na ngai donc en tout cas na mo sika na bien so na zaka Christine ndena ngaza pana okasoni nganga soni nginga tebima na pia ka $50 na koma ha bon sono yo so tebima il faut manga fo sombela mesh na ngasa n'est pas bas makasi mais est-ce qu'on a raté vie vraiment. Alors, Venjora, la minute sur Bina Banapoto Bogi, qui a le Bina minute à comme une pire petit, il y a Werrason. De la forêt. Tu me dis après ça, ma boko vraiment. Igo de la. Ah, ça y est, ça va être ma boko. Alors, quand on parle de Werrason, on a fait ma parenthèse, qui Venjora, excusez-moi. En fait, n'habite pas musicien ou la génération actuelle. N'habite pas bimi na polémique mon Venjora. Na polémique na bimi na ngonzende ya défier bato bango bakuti. Preuve année héritier Watana ba ki no beta na Angola. To imamo s'est passé qui entre héritier Watana be na Werrason le roi de la forêt. O les gars qui en a. Selon yo, conseil nyo kopé ça na héritier Watana parce que ça on a début ya carrière na e chemin ni akoki kozwa pour efungolela e ba porte. Après comment je peux dire apparemment ça mal conseillé. Et tout maman les cas qui wana na ko expliquer parce que il bien on pose mutu ya domaine wana na ebate ngaki sinjora songi solo wanga na ebate na ebio ouais na peut se conseil au moins ngai tant to bana 3 semaines fallait betara Kofi Kara moi c'est de la TV respect na mon pas on n'a pas violence tu n'as question respect on a vu na mise en disponibilité arozo en était mais azo barika kabatu ero na bakana wata a respecter Werrason za papa pa na ye bato azana bango nde bakosa ye akosala ka polémique na papa na été folinga wera makasi donc place Werrason ye kuta kozala te ndenge wera ba beta soki vendredi wana ye fala tiana na ba décembre o so comprendre a respecter ka Werrason moni ba vie ba ka ba vie bafie basa musique liboso na biso bafie basali na musique congolaise la musubiso to ko sala yango te bawera lo batono sala ba stade martyr bawera ba président JB ba Kofi Olomide ba papa Wemba be menea lelo na génération na bango mutu mota ko tono sa stade même il va ba kokate de basa bafie obake ba bunda na ba poto ba beta ba Bercy ba sama mebele pour la musique ya Congo etombwana donc Werrason aza papa na ye. Et le respect à respecter Werrason. N'attaque héritier la télévision, hein. Ami peut ça comme ceux qui montent à Tembe. Héritier Kita. Ça l'album na yo. Nous quand fabriquer ça, ça m'a quand même simbi. Fabriquer simbi qui toko. Aki pa fabriquer ça qui pa mama Werraté et simbi dango avec tes peine à la zamba non. Et pas Werrason. Au moins bana vient kaka très bien. Le quand ba héritier wa tozola na ngai. Respecter papa, respecter Werrason. T'as la commis pire petit Werrason. T'as la pire petit Werrason. Donc, n'allons pas regretter l'élo, n'allons pas en vérité. Parcours na monde de la musique. N'a qui porte parole on a qui s'y joue à la salle. N'a l'équipe pas Kofi, n'a l'équipe pas JB, n'a l'équipe pas Fali. Il y a son azake pas Werrason. N'a pas avion n'a Sankarabaya.
c'est comme quoi bilanga qui sont jorobi que présent bien aux États-Unis ah na baï na États-Unis c'est que roba États-Unis États-Unis qui sont na rêve kana vie ngaso na pas werason ne werason na fongola nga bansela taka marque na vie vient jora boy so na za sala porte-parole ya werason donc wera fongole ba porte belé so kaza héritier wata grâce à présent werason en tout cas à respecter et que ça va bien quoi. Et puis quand on parle du respect, moi aussi je respecte ma patronne Grace Mbizi. Donc au moins l'engi Grace n'est pas la sœur nangai Isabelle Saididos donc y a rien à dire bah si bata boy. So Grace Mbizi tenait la seule émission na Vienjora. Jamais lingo sa émission nangai donc Rita Zang ou la japonaise bah si nangai dans lumière il y a des gars swag forever. Alors Vienjora ebi sabiso. Et ça phénomène moi ça s'est passé apparemment artiste comédien bah comme Coco t'as plus rancune na ba musicien. Quand on parle de ça tout ça maman allusion il y a fiston ça au hasard pire pe mutunayo il y a Kati vraiment hasard pire mutunayo il y a Kati hasard na ba problème na JB piana hasard pe pire vie na yo malgré tout bobeba là malgré tout et c'est pas ça wana fiston ça a manqué JB piana ba respect alors pour na yo ça mutunayo point de vue no zanini concernant ya rancune na bango malé na papa chéri wenga so na sai ngani ngara suko ba mama jibe te po jibe jibe ko maka le kamuke prison ka parquet sai singa ka ekene concert ya jibe mpia wa sai singa akeba mane bambongo ma sentiment na yeso babwa mutu libangeza la ka nengona kibesa zobwa ka amachina pona babwa jibe ale batwazaki na basongi songi ba jibe nga na kofi mutatindi yelo kwa za pile pecha kofi pe si ça za pile pecha werati si ça za muta nanga na ba maître ki azara muta batunyo so fiso sai mais mutarite zangu la japonaise vous comprenez donc bona batwazaki wana mukuru babi musaye kofi atinda bo akisi bona ebitanga vana kofi petro ha nebite kofi pena atinda sai pese mbongo mabebo kana produit majibe na tawana te marqué mikolo via ennemi na nga metolo ba nteme na kanisi ennemi pourquoi faire que c'est ennemi te akora tenga na kanisi bon ko faire que c'est ennemi kanisi no yela kazo de rien na kanisi ennemi kam na nga na yetu ko ba WhatsApp to yebani ah ba makam na bino ma na WhatsApp secret monsieur atema so ba secret na kanisi mo ennemi na stopper bon vie nga no ti 2020. Alors, Vienjora, on a vu que ça hyper branché. Ça phénomène mon boélé quand internet, bana poto baby asia nanga barita zang baebi ba Isabelle Sadidos baebi on ça phénomène on appelle son rombo seul contre tous. Donc tous contre seul donc batunion surtout contre mutu moko. Nebi ke Vienjora yondozana oyebi angono na batu bakufa to kuna ba ba necropole ba cimetière ki tambo ya bambinse ke bakufi bangonyo so contre Grace Mbizi la sexy. Ata yo mo Vienjora lo bani concernant les comment. Grace Mbizi quand on regarde internet za royinda Grace Mbizi obi Grace Mbizi apia nga moma apia nga passe ka poza Grace Mbizi azane calme nanda ki on azane calme a vrai chéri a ba chance na Grace Mbizi a fille de chance quoi il y a un moment qui jalousane yaka quoi ngane psaki Grace Mbizi to soena na ye ba passer nga na Rita Zangu dimanche passé azane ka grâce anera danger tous contre ça ane danger akipena mutu ane danger ane danger alekine ba te belé on ba keke ya ba yo ka ke jalousie donc ane danger quoi donc ba ane danger. D'accord, Grace Mbizi aux en danger. Alors, Vienjora ebisa biso. En fait, question venant donc. Na vu comment na chimel mengi ba na poser la question oyo. Azela poser la question. Vienjora elo nini sala yo to mona biso nyonso tout biso ba journaliste biso ba total ba internaute biso so to yebi que no Vienjora okenda o filmer film boy biso so tout mona elo yo sala wana donc suki sa film boy kenda o filmer film o sambwi sa ba mbetuni ya salité ba collection ya salité o to yebi te Vienjora o sala ngo pourquoi est-ce que vous avez ba rancune ou est-ce seulement parce que Vienjora linga ba défi oté ah ya maman c'est le cas ele kan ni bana poto ba neti nga penda Vienjora neti nga penda ya mbal boso na zwayo na micro na ngai donc faut ça ngona wana faut zongela ngo ça vrai bien obi maman c'est le cas grâce maman c'est le cas sona lo basiko na ngalo linete emona za na kande so banga po asengi so pardon te na so banga te grâce et puis na ko banga pe Karim ko mokote le mama pardon et puis ça nga kanda est-ce que nga pas to kuta na Karim na bandala to na komo na lemba asengi sanga pardon
est-ce que bato batalaki émission na bamote na azaki place à mabe bango ya lobi que non asengi sa pardon banga yango comment bangolo maramna non na boya koloba so lobi so na lobi awa Karim passe pas sortir na ipété déjà et comme trop qui sinjo asanga pardon est-ce que ngama ki sinjo afanya na fani apana ko senga Karim mo konti pardon yaya makamo wana solo bana na ba konti ya mboko boye na otanga ba kombote ya grâce et c'est le cas tout que c'est le cas batale émission ba comprenant que net ba président d'homme na Lille ba na potonyo surtout ba changer panier na Suisse ba matu idole ba fait l'engagement Michel Motema ya Isabelle Sadidos maître solo aye maso onaza kuluba est-ce que ngaba ki son nazabe na ko senga Karim Mokonzi pardon ya biso mi balé boy ya ngana ser nga te yo banga ki pa porter que plainte sur nga ke makala plainte c'est quoi reste qui ba prison la kangama hein moi j'ai mon que quand on essaie les cas ya Mourinho et c'est les cas moi j'ai mon que on a na ko ko tanga comme ba konza ba tuté eza infraction ba ko kanga suzo ota ba konza ba tuboza ko na lo baté c'est les cas na lobi ka nga pra ki sinjora ndepa na sabo vie njora na Karim Mokonzi boye est-ce que ngana ko senga pardon bon fin jour wana biso to ebité muta lobaka yango yo senga pardon yango oboma osala ngo close olinga solbete la maman to ba poser question finalement parce que o senga pardon donc obanga so lobi olamsa bon yeba rapé hein muto asengi pardon na ganyaka yeba ngo muto asengi pe pardon a ganyaka abetu yo bukani to nyachi yo limbisanga pardon yo so qui passe quoi yo so qui passe so bukani pardon et akana sima et bo mamoto c'est qu'on dit que senga pardon na bien pardon c'est pas pardon ngana escroc ma masque ngana escroc senga pardon mascara c'est que senga quand même pas ya le kuta on a pardon solo te pardon le kuta zandeni pardon le kuta ça la ka obomika moto kaka obomi kaka c'est que yo mona be na degré makamoni banoke ne so senga kata pardon le kuta na te linge ko magra na lobi ha na ko ba mebele ko il y a seulement comme ça. Pardon, t'es noble album. C'est mon tour réseau ya quoi. Tout le monde makamona Rita Zang la japonaise, elle puissance Sandra Lisa. D'accord, c'est mon tour réseau ya, c'est mon tour réseau ya, c'est mon tour. Mais on a retenu que vient nous c'est un qui pardon mais le kuta. Voilà. Dans le bino pardon le kuta. Pardon le kuta. Alors viens. Pardon soloté. Pardon soloté maintenant. Pardon. Mais ça merci. Et adore pas quoi. Alors, viens là, tu souffles dans mon quai. Tu fais simplement parole à un musicien. Un musicien, on a dit aux gens qui ont Congo Lengi. Congo Lengi zali et ali sito le longa qui sino resalinga petro. L'âme suyo oyeno sika. Ngaba vient journée na zabe grâce mbizi. Na Michael Kamba en tout cas. Na moi section mukena nango 600% ngazanga na 602%. Na communauté parce que album est bimé ngade ngala mi woli sakatene batu sobala ngala grand star ngala danger te pardon biso namte biso ne album te keloba ke to danger tanga ebima o avandi pe mena na Christian Ozil hein o avandi wana ko alors Christian Ozil ça me botte ouais ngai vraiment Christian Ozil petit mopao vice-président ya groupe Les Majeurs Christian Ozil petit mopao ngai et puis que na Rita Zang la japonaise azaro sepela pas moni petit nae petit mopao ndenge mbalo mo pa petit mopao voilà yemba bana poto ba mona mbalo mo pa o sepe ça na Rita Zang moni yetira le pardon o moni Koffi Olomide grand frère na ngai malgré mi ko to benemi alobaki atiki ne makambo ya koyemba ya osaba album mututu alandaki yango tema zakana belle voix ya kitoko ba aimba kitoko trop soko tina ba boîte musique ya Koffi ate boîte ekangami soki na fête musique ya Koffi beti te boîte ekangami musique ya mutu wana ko betela ngo pété garçon wana moni garçon bo aza autaka maison mère alors la maison mère alongwa mo va na Kenya yata musique ne beti na fête te ya la ngolo roté tema voix Koffi azaka kitoko yango moni ya lo roté na batoto ba banga Koffi abeti kini ndoazela garçon a uta maison mo va na Kenya musicien autaka maison mais alongwa ba ko na Kenya alors Ozil hein Ozil l'accepte biso pena ko petit mon pas Ozil petit mon pas l'accepte biso ko za penza petit mon pas ouais na c'est pelisa
oyo ngandeko Junior Bongongo Union européenne balobi Ridi Botekol Christian Kino Nengo Zoya donc j'ai kitoko et puis Serre Nanga Sadidos Serre Nanga Sadidos vraiment donc kitoko trop mon abino quoi Ngai Nakozala botana ve bominga el puissance André na Bruxelles Nzambalinga kasalo iranium yo eliso bimina yo moto Nzambalinga kozala tsa or yo eliso bimina yo moto la richesse nanga la patrona na embio na liona nzembo je la tibrasa yavona na bande touchette je la tibrasa kati yono keso yebisanga aux îles Petit Mopa yo préféré no ko yemara lo mon pa kasi voix nisa nango bien viens otika na yesu yo lingo créer o mi créer to misala yo moro yo lingo zala lo mon pa kasi na kingana siko kimopo na kati eza rapide nzete mo botom le pongo na pe nzete mo ya bandengo na peza non ata disque na bino yembira kabwe donc c'est nembi na kabwe et c'est ici elle puissance la patronne c'est na ngari tazango la japonaise nenga ki Petit Mopao a sepelité faire gagner la merveille fait go la merveille nenga ki Petit Mopao a sepelité Polingo kitoko petaille diva plus na Cynthia Lokondo nenga ki Petit Mopao a sepelité aux îles tozongela yo venjora ba o baza na droite na yo ko présenter biso suba venjora ba o baza à droite wa débleso ba kunga Zlatan ya mukolo quoi ngabe anke yaya débleso ba kunga Zlatan ye wana vraiment alors déplaisant ouais donc judoka na chant ceinture on va mettre 12e dan Hitman ye maître Jean-Michel na chance go ah ok dans judoka na chant mobali ya Isabelle Sadidos Sadidos azara mobali na ye batambolaka partout neti bauti poto ba Londres baye na Kinshasa basala mariage babalana okapena maître Jean-Michel l'homme sérieux dans un sérieux fidèle baloka ba matu idole motema de bra bofana na Suède eloka ba Guilhem Mandu le mannequin de Paris à Sandra Moseka moi si et sengo zana mobali no botambolaka partout na micho bazana Kinshasa Maître Jean-Michel na Sadidos alacha moi c'est l'OPT parce que Rita yé Kinshasa yé moko mais Isabelle Sadidos toujours mupanzi kwa mupanja mupanja na ye mais Rita zangu ane yé mo solo ane yé moko donc na habité bon na habité ma Rita pe vite Rita zangu la japonaise na habité. Ouais, non, le waka mouké vraiment, non le mouké parce que na yé marandé trop. Ouais, na pesi mbote na on a vu na jibe kumaluta, il fait au kunzi, wazolandanga. Non ça ka mwelo mouké pour sepela quoi. L'amour bolingo hérite zangu mama, bolingo ye Isabelle Sadidos nalobela rite. Nalobela maître Jean ou nalobela mama retazangwa boinga nalobango en tout cas là ici bino bon problème pour degré vraiment mbala so bimisana nako kufa sim retazangwe mama ye nako kufa bengelanga Sadidos retazangwe maître Jean ye nako kufa bengelanga rite ye nako zangwe nalobela rite nalobela Sadidos nalobela mama retazangwa boinga naloba bomba pena bomba so bolonga sanga nini lisolo bolingo zala kerengi na butu retazangwe vraiment bien quoi baba ko kaka te basimba ye na bandelango l'amour bolingo ya retazangu nanga bolingo ye Sadidos nalobela chéri nalobela Jean-Michel nalobela mama retazangwa boinga boyemba na mono kini mo ba mupanzi ma bonze mise moto yebi miseni nalobela chéri na tenga mala wa fali isola bolingo zala kelengi pe na butu
okunzi na ngai ye rita lingaka te basimba ye rita zango elingaka bongo te tozala rita zango ifeti kunzi alaka kitasa te alors viendra artiste na biso oyo pembe na ye mobala pembe ye aleki ye garçon na pembe otalanga ti oyo atielanga tembe nayebisaka yo nasali album mpo na yo nalongola yo garçon na mise ebundaka na chante ezalaka na chant yo leki garçon otala biso na pembe na chant non ngai naka mpe moto ateme vedi fo lakisa biso koleki garçon na pembe otala biso na chant Shikawani Roli vraiment merci beaucoup, merci vraiment na sepeli bon biso atolobara na chant toloba vraiment na chant car vraiment donc mingi olobezati ya naseki non vraiment naseki pona otala la miss pena ya maître Jean-Michel yango seki singa motema vraiment ya Isabelle Sadidox bien Rita Zango pas en pemene mana sepeli ya trop ngana préféré on l'accepte biso koleki ko wana otala biso wana pena l'accepte biso koleki na chant non l'accepte ni bino donc bino mora d'abo confirmer déjà pour mona d'abo mbale bele le micro la banane de la presse passeport ya na ngingi na la banane de la presse la banane de la presse vraiment na sepeli vraiment pour nazoka pe mingi grâce mbizi na pisi no ba makamo vraiment makamo moto nzoto soni ye mama shalaka sheri na ngara o nzambe lituka na ngai ya koyotola lituka na ngai ya koyotola mama diva plus etimba e solange nazolela teza ndenge na ngai okwashidi te ndebora bosoni ye kotika te kontinue kaka toni bota ifane bazibanga tobina ndenge tobinaka tosala ndenge tosalaka posa kobina binisanga ye kota na piste la banane de la presse congolaise moi kopo et j'ai ça fait Jina Mushinga Dianda le yayo pine ngwana d'accord j'espère que monsieur est saisir na Sandrine elle patronne camarade Yassir na Rita Zango donc place aux ala c'est monsieur ça Sandrine Mupende si je comprends Sandrine Mupende elle patronne elle puissance la patronne elle puissance la patronne la mystique mystique wana pe à partir de là non peut sur Facebook na WhatsApp na bosula na moi smala mosola bien amndela za na Bruxelles moninga ya Rita Zango la japonais donc Sandrine moninga ya lingusu ba camarade na Bruxelles te na Londres pour moi parce que songi songi mikolo na Bruxelles Bruxelles ba songi songi so ba basi Bruxelles OK c'est notre puissance gelou wapi donc Sandrine à la puissante la patronat camarade Yassir na Rita Zango donc de big dédicace à toi alors viens jour à tout souffler mon kito kita viens jour est-ce que j'ai déjà ton yo 4e ma patron malgré tout bébé ne vient dans mon port mais liban les arrête disque est-ce que j'ai déjà ton yo quand na je na tete c'est dans te comme cher na Congo non et kita non et bima $40 je crois babu et comme je dis $. Et quitter le et quitter combien on a habité et quitter $20 $20 cher mon a tout na ngwana mai abe suka 30 pour 35 abe mon abe 35 alobi Kofi oteka ba grossiste na 20 ba grossiste ba oteka la ba cher na 25 grossiste na 20 ateka ba cher ba tambolaka na 25 ba cher est-ce que ba na so ba 40 pour te ba tambola na ngo bon en tout cas dans ce temps na yo kango pona le ba quoi ben venir à yebisa biso parce que ban cri wana morondo yo boki sango non no sango na pa ti musika sango na ba bisinga za musika la venir yebisa ngana no inspiration écrit wana utilo
oyo nga na mwana barumbu mwina kati ya barumbu tozanga na citation wana bagrand frère na so kala petit okozwa moronda petit oso ba moronda mibale masoko telemi loba baka ngai te quoi donc moronda ali terme bayanke quoi mali kofi quoi pa yo moronda panchaidi moronda di moronda kochi panchaidi moronda kochi oko pablo bena doko o sati breke di kofi quoi ya mo to bina pena boy dasa mi bali o sati bina binanga do o kenega moronda donc mo bo. Alors Venjour a sorti officiel l'album non Isaac. Ndena za disque c'est poto le loto ça c'est 3 jours mardi l'autre mardi le 1er décembre. Donc disque c'est poto so quand pauvre na zo bisa fiche kana paré na kamité. Pauvre. Aux producteurs pauvre. Ah bon on a Congo na ngwaza so ba produire ba la souté. Tout ce central marché. Nga Kofi central yena sima na sina kwa pauvre ba 5 ans déjà. Espoir pauvre. Monter ma maman Viviane quoi. Qu'on rappeler Venjour rappeler ba la biso titre et album là. C'est mon tour nanga. Tout ya Venjour président ya major. Tour ya motuté. Et on a ce que ba petit wana nyo surtout ba tcholonga ba wenge ba quartier latin o ba lopo ba petit nanga. Ya moko nanga zate. Na ebite moko nanga nani. Si. Donc ba bundana bango. Mais Venjour a des grands na okeli sango ya danse wana on dirait o la selfie libaya e bundana selfie. Musique c'est bon musique moko la rate. Na musique. Musique moko la rate. Ya zate. To betana terrain wana. O to betana musique ya zate. Musique ya zalakate, musique ya zalakate, ya za kudute. Ezaka mukili mteke je sais mettre Michel Nakosi azola nangai. Ezaka mukilinde eloba. Parce que yoza ya seno makama malonga te mitali ole ka betu parce que tout le monde a boxeur mususu champion mucha fukalenga ana 25 ans abundila ajata 36 ans ala lycée KO. Donc na wasio ne loko no biki beta na selfie. Na sir makasi ne loko na sale yo tanga selfie poani na uno bule ba selfie te ba confiter no bule ba petit ba africain ono bala Whisky ba Davido ba yebi bisiki te ka papa sakana ba venture ba kozwa moronda ba kozwa ngala sali musique cinéma clip moronda nzambe langa clip moronda nzambe clip moronda aussi te tokei bokelanga kriwana vraiment tokei maikima bokelanga kriwana c'est le cas peut-être que to vandia tokei c'est le cas peut-être que to vandia c'est le cas peut-être que to vandia oko ka kriya ngonenge nena komaka c'est le cas peut-être que to vandia vraiment Zano esprit kota nous zana jem bochano nwana baino ya nous zate Venjour le maman nous pena na caméra nalema nous na caméra esprit c'est kochi donc Venjour comme Ganyama, non. Venjour comme Ganyama, Venjour comme Ganyama, non. Venjour comme Ganyama, Venjour comme Ganyama, Venjour comme Ganyama, non. 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 Venjour comme Ganyama, Venjour comme Ganyama, non.
motema ekiti motema ekiti Vinjo ata yo muruma mnyoto sala. ekiti Comment nyama? nga na biso nosa musique cinéma nosa musique ya baventure te clip ya moronda te Miniti ngo bangisi nga vinjo franchement lingo kimsanga kamera. limbisa na sio makasi na sio makasi ah Mike zongo zela ah nchambe oki pasi pardon chérie je t'aime chérie limbisa je t'aime chérie et c'est na linga ka bongo tse na panza ba montre na panza ça dit donc ça na mususu na vient na Jean-Michel maître Londres déjà Londres quitte. Mais franchement, c'est vraiment l'ambiance de cette émission. Vous sentez qu'il y a un lobby clip, musique, cinéma. À cette émission, maman a spectacle à cinéma. Na biso na sel clip na film, clip na musique cinéma Michael Jackson à la Muki. Ngana zola na Michael Jackson. Donc clip on a vraiment en tout cas ba hotel ngo ba sala. Té, est-ce pas pauvre pesa date. Est-ce pas pauvre musique. Tobi na kakawati. Mais na studio mamuto Cécile na. Mais ça qui dit que ça porte la minute. Ouais boire minute et yo raté hein. Bon, il y a pas faire hein. Attends. Inganzambi langa sandini mupende. Nous avons comment chuter, comme vraiment pratiquement la fin de l'émission la bise-mère, tout boucler non na musicien pour ça mot de la fin deux personnes et puis tout il a président et majeur musique. Aboy ba abia président. Ouais, mot de la fin, Boye Bake, c'est mon tour Ezoya. Dans Siamoronda, Ezoya dans Samibali. Et puis petit mopao abotami Azoya. Je dis bien petit mopao abotami Azoya. N'appelle ça mot mingi na L puissance la patrona centralisation Mupendeski. Yangande ko junior bongongo Union européenne boss. C'est na Rita Zangu la japonaise azana biso la mabele. Isabelle Sadidos. C'est na azana biso na mabele. Ya vient na biso Jean-Michel. Ouais longa te et longa. Ya na nga ale mokemo l'homme en cravate. Ya na nga ale mokemo l'homme en cravate master na Glodège Mwamba na Joboure. Merci beaucoup aux îles Petit Mopao. Alors aux îles Petit Mopao de vice-président mouvement après ngaye donc mingi ko ya le quoi yaza mobali ba mokena ba on a zappé na poso mona plus Petit Babia. Ah quelle classe Petit Babia quelle classe alors on appelle ça non appelle ça mbote na champ obi à partir de lo kombo na baptisé ouais mokonzi au moment on va judo na champ donc on a déjà ceinture noire tant on a dans ceinture noire on a maître à partir de lo maître Jean-Michel pour hier quand on a baba maître nous son monde au sala judo maître mukuna yebié au maître na yebié au maître nyonso donc muto surtout à sala judo na RDC na ville Kinshasa il le commis maître Jean-Michel Nachan le judo kana Nachan quoi merci na pesa tubeka mbote na Nachan kaka na pesa Jean-Michel mbote na pesa Rita Zangu mbote mama japonaise na pesa Sadidos Isabelle mbote la banane mbote grâce mbizi mbote mama na pesa Cynthia mbote kandi na pesa Veto kundi mbote ke basket mbote na pesa Yanzora mbote mbote. Alors vous comprenez que ça fait moi artiste appelle ça mbote na le yembo alors mutel il y a les qui est il y a les qui est bon mot de la fin nanga pour nanga dans le barak qui nom vous la disque qui est bima vraiment avec la danse moronda vous la décider donc bambote belé et pas ya body kiro ya body il y a Bodi Kiro Bambote Belé, Guilhem Ayun, tous les mannequins de Paris, Gina Mujinga Dianda. Donc tout ça, na Bambote Belé, na Maître Jean-Michel, Moté Maya Isabelle Sadidos, Bambote Belé, pa ya Rita Zangu, la japonaise. Donc, Mingi Pine en l'obésate, il y a Binoka Yangoana, Gracie Bombo.
Sandrine Mupende, elle puissance la patronne. Centralisation Mupende. Ouais, mot de la fin, en tout cas, c'est la Moronda, c'est mon tour, Rumba ya bien, Banzemo ya bien, Barti c'est aussi le Moussala Kitoko. En tout cas, Barosela décidé 2016 au capable les Kabeti Yaya. Na robeta ba Yaya so ba Yaya so ba se ba fuba ba beta ma. Au capable maintenant maître Jean-Michel Donata chan quoi. Yaya ba beta en tout cas na pe simbote na grâce Mbizi I love you. Grâce Mbizi na c'est que yo oza no danger. Eh grâce yo oza danger ba comment qui sinzo ko comme ça grâce à Kongola ngambu na za kuna te. Na za kuna to kapesi 4 FJ pe Kongola ngambu. O apesi 4 jeep. O apesi kakol. Sankara présent ou erana bouton. Na bisi biso to kota politique té. Ozo ko biso na ba peuple congolais à Brazzaville to za batu moko. To kota politique ba quantité. Wana musaba kondi ba saki makamna bango. Jamais peuple congolais a robo yanga na kata Brazzaville. To zo ko kene Brazzaville. To ganga kula lingana ba Brazzavilloise trou ba Brazzavillois linga bango makasi. Nazala camarade na mususu ba Brazzavilloise nani Loris la congolaise, la congolia. Vrai chéri. On se comprend grâce à Mbiza, on a quand même toi bandé, toi tu moko. Et puis pour nous regarder, Africain tu toi tu moko. Oh toi noir rendre au rebiso. Ata beaucoup les États-Unis, Canada, oh ça noir na même na kata Londres, tant ça noir na kata Brésil, on ande qu'on a biso ou Afrique. Toi bandé toi papa moko koko moko. Et ça on est to kabande ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ba ni bani. Donner ça ngana pesika mbote ngana. Ya na ngai Jani Pang Ernest on a kata Bundes. Ya na lela fort ya Jani. Ko c'était mo komonga kisinjo na robo sana yo. Ya Jani Pangi, Ernesto, Motema Hortense Luzolo, na pe simbote na président Dom na Lille, Nzambe ya Lille, passage obligé, président Dom, na Bossanité, espoir pauvre producteur, na ngozo soutenir ba producteur no so baboya kabiso. Baboya kabiso babi kisinjo ka sani, kisinjo ka to tekani, kisinjo ka to kozwani, nga espoir pauvre kana bimisi disque o. Ba millions zakano ba mbonga zakano emati. Azumbo on a vie. Nga asumbo on a vie. Ba David Dobo s'est préparé on a réussi. Ba David wana David wana ko na mona ko tele côté. Ba spectacle ko na mosa na bandule ana sala le côté. Zana kata coupé. Te na kata coupé. Te na kata coupé. Te na kata coupé. On a disque maman. Te na kata coupé. Te na kata coupé. Pova pekisa ki. Te na kata coupé. Na kata coupé. Pova pekisa ki. Te na kata coupé. Pova pekisa ki. Pova pekisa ki. Na kata coupé. Na kata coupé. Na kata coupé. Na kata coupé. Pova baki bamona kana disque. Bamona kana disque. Bamona kana disque. Na kata coupé. Na kata coupé. Na tika mtakala. Pova pekisa ki. Pova pekisa ki. La patronne. La patronne, elle puissance. Elle puissance, la patronne. Alors, ben, pour comprendre que la musique cinéma dans le monde, parce qu'il viendra à mystique, viendra au bouclé. Oui, en tout cas. Bon, on va sentir les misérants là-bas. La patronne a payé ça. Ngana Sandrine. Elle puissance. Elle puissance. Dis-nous ça. Elle puissance. Elle puissance. La patronne. Oui, en tout cas, la personne qui est vraie chérie, Naraja Prisselwana. Elle est belle plus que la Belgique. Sandrine Mupende. Sandra. Ou en tout cas, merci Narita Zangunenga et Awa. Ayote la personne qui a une bonne année Awa. Et puis merci na Mobali ya Fifi Zangu. Au moins, les femmes Rita Koba Balaka Babotaka. Neti Fifi Zangu, les Karita Zangu. Oui, mon banenan. Pacifique Kakenza. Puis il vient sur Bogar, Mathieu Miss Loi Lyon. Il vient sur Bogar. Mbala Mwindo. Mbala Mwindo Sukali. Mi bala mundu gua mi bala mundu bala mundu sukale le ba maître Jean-Michel gou mi bela pe le ba rolière mo ba mama mai. Merci beaucoup bien bravo compagnie bongo non ka ba ba solo ba bon Abasimba ba bongo o ba ba simba ba mi bela mundu bien abi ayo kaka ba na basimba elo ka ba simba ba mala. Alors merci beaucoup compagnie mon botego. Ou en tout cas la personne mbote na petit sœur na kata Chicago wana Gracie Bombo Babi Aza Bombo Gracie Bombo vrai chéri. La reine de Chicago. Chicago. Gracie Bombo, la reine de Chicago. Je le confirme.
Gracie Bambo, la reine de Chicago. En tout cas, merci beaucoup, mon bang. Na Pessimbote na Body Kiro na États-Unis. José Malière on a mis là. Je vous aime tous. Rita Zangu yo. Rita Zangu yo. Rita Zangu Mwasi Kitoko Rita Mwasi Rita Rita pardon Rita pardon Rita Zangu la boaki. Alors merci beaucoup Venjora, merci beaucoup Venjora. Et puis moi ici go ba na poto, excusez-moi na ma 2 minutes pour na loba. Merci beaucoup Mika. Yo madame, si ko talanga yo na peso devoir. Na peso devoir au kokango te na sengol ba François kokata, na peso pe ko mbakage kokati pour comment ko bando benga na téléphone na 3h du matin pour le bananga ke no tike nga mobile. Yo tike na mobile aza yo to tike na na ndeni. So tike nga mobile merci beaucoup. Mais ba ke nga na zi mobile wana na zong sele mwasi na ya ndaku. Madame, et si ko talanga avec tout le respect que je te dois, madame mariée baba ba bimisela mbongo za mobile nao na zongi selié. Yo peste mob na ben on finga lisute mais opusenga na finga tika obenga nga ko benga nga surtout yo mutoza comme star au milati sa star américaine yo journaliste comme star comme américain chose grave comme on peut na nzoto na star comme bango ya star wana nzoto no SLOT botika grâce mbizi à l'équipe no bandel oti bi comme on est comme seul contre tous ceux qui wana donc merci beaucoup Venjora. Alors nous dit mais ko pesa nga honneur banane de la presse donc avec miso dans et fou la ndenge ya dega so bobo etali bino donc grâce mbizi na longola la sexy seul contre tous. Willy Beauté la garçon de luxe na Suède. Mon amour chéri bébé lettre M n'entend comme beauté na bomi ba nyo surtout boninganga chimene mingi la patronne et tout toute la grande équipe technique de Congo Lengi sœur nanga Rita Zangu la japonaise noire Isabelle Sadidos Sandrine elle puissante la patronne donc camarade Rita Zangu. Je vous aime beaucoup, on se retrouve après. Oh c'était nini oh c'était nini Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio LC bato bafingaki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Krame ya komone la sexy Yena ma César pratique clair mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi non